Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci na bilonion Stubozo dans la biso de partout. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzama boto kwaye. Liso soit finalement so azo la biso. Un grand merci na ba onion Stuba soutenir biso. Là, je vois notre maman, la servante de l'Éternel, prophétesse Sansu Kimango, en Allemagne, de l'église comme au début, na pasteur Fezami Sia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, et na filo Mukoya Motema Vivens, depuis Londres, na maman Gisèle, Lukelo Motema papa Emmanuel, na Boston. Bonzambe, na bonzambe, Yesu nde Mosuki si bien aimé, bonzambe na bonzambe, lo les ofuta, si mana to ya golobake, nzamba boto kwaye. Lisu soit finalement son. Azo ça et la biso bien aimé. Mais donc tout le monde va vidéo, tout le monde va émission. Prophète Francis a méga un peu répliqué concernant émission de Denis sa sala qui a tout le monde qui Denis Kolobake. Prophète Simon Kimbangu. Voilà, n'a pas preuve ya miracle na salate. Donc prophète Simon Kimbangu depuis aya ba bien prophète, azala prophète. Asaïla Nzambe, Asalata miracle, mon côté. Denis les Saloui, Badan a preuve, mon côté. Ok, il y a miracle, il y a Simon Kimbangu, bien aimé dans les Seigneurs. Est-ce qu'un prophète, n'a qu'à la tout le monde, un prophète, le Banzan peut passer là, miracle. Mais, prophète Joël Francis tente, Américain peut contredire, à zone d'Ima, que Simon Kimbangu, Azamosa Nzambe ya solo. Mais on ça analyse concernant les Cameroun. Est-ce que Kimbangu Simon Azala vraiment envoyé de Dieu, toi Azala vraiment envoyé Yanzambete? Est-ce qu'Azala vraiment Nzambe Yasso, toi Azala vraiment Nzambete? Parce que la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Béni les Saloba que Asala Ata miracle moroté dans la émission Moussous a dit que Bazan a preuve moroté, à ta preuve moroté, il y a miracle, il y a Simon Kimbangu. Donc il y a toujours, à terre, il y a un miracle moroté. Est-ce que Azali, grand pasteur, grand prophète, et c'est classé parmi les grands prophètes totés? Est-ce qu'ils ont mérité vraiment Makambo qui n'est pas bien ou comment? Mais maintenant, la réaction que y a concernant le ministère Simon Kimbangu peut côté masolo musu tozali na moko ya pasteur Moïse Papi Moussa Tambo. Shalom papa. Oui, shalom papa. Bonne santé. Ah oui, santé bien malamu na ngolo ya Nzambe. Kala ozo mona ate papa nanga. Bo tozali kaka na koluka Nzambe. Liloba na ba o ba monyo ressources. Bon, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo, ba nyoso bozo yolandanga bisika nyoso. Amen. Okay, merci beaucoup. Papa na biso papi, réaction na par rapport ya pona Simon Kimbangu azana pona yo. Ben, pona ngai Simon Kimbangu azali envoyé en Nzambe, azali mosali en Nzambe, prophète. Ok. On y m'a ministère. Ah oui, nandi ma ministère. Qui a bien vraiment dans Nzambe, Nzambe ndi atinda. Ah oui, Nzambe muto atinda après. Ah ok. Est-ce que bon tellement qui a dit papa prophète yakala, tellement que ba comment ba livre était Bible zo ba qui voici le miracle qui accompagne ceux qui ont cru à mon nom, ba resala ba miracle, ba guérison, ba chasser ba démons. Mais la koyoka prophète Denis Koloba, c'est comme si que Koya ya Simon Kimbangu depuis qu'Abana ministère n'est pas allé au Koufa, à ça la miracle mon côté. Est-ce que c'est normal que vraiment ça il y a Nzambe to oyo benga maso que tinama na Nzambe il faut toujours ça miracle? Ah oui, c'est ça puisque yango ndezali ko ndimisa maki a solo Nzambe muto bengi yo. Puisque ceux qui Nzambe bengi yo normalement il fallait ezala accompagner na bikamwa. Yango nde ezako talisa puisque mutu moko ti amona Nzambe. C'est-à-dire toza kondima na moyen ya foi. Et puis foi wana ezala accompagner na nini na bikamwa. Puisque tango bikamwa kotalisa na miso ya bato, oui, bato bakoloba ku ya solo azali envoyé en Nzambe. Ah bon? Mais Jean-Baptiste ça c'est la miracle mon côté hein.
Jean-Baptiste. Bon, bikamwa. Miracle ezalaka te keno ifale osambeli mutu kwa biki. Ate Amerika ka parce que yo lobi que il faut kaka. Mais aux accompagner na miracle la kisaki, on doit vraiment que na nzambe na atina mais Jean-Baptiste miracle ni Bible comment que Jean-Baptiste a ça là. Bon, il a fait quand on a quand à désert, on est venu à Jésus pour préparer en haut. Oui, côté anaye wana pour préparer zela ya Yesu Christ koya ya Masia et puis ko talisa bato babongola mitema, c'est un miracle. Ah bon? Oui. Exactement que Kobi qui sabo na bo ko bon ça déjà mitema. Ils ont déjà miracle. Et ça miracle. Ah. Oui. Parce que le but que Simon qui m'a envoyé vraiment ça dans Nzama sotan bazo ba que non tous allez na ba preuve moroté pas venir c'est un miracle na ça là un miracle moroté et je chaque biso moi doute moroté non azaki vraiment ça dans Nzama solo. Ah mais oui azai musali Nzama solo mais c'est un miracle moroté. Bon miracle par rapport à ndenge pe histoire ndenge zali pe kotan lisabiso ndenge bakangaki na ndenge limwaki abandaki tout ça ça montre que non oui il était envoyé de Dieu. Ah bon? Oui ba mekaki ko bomae ba kokate et tout ça jusqu'à ce puisque jusqu'à ce que mission na ye ekokisamaki oyo Nzambe atindelaki ye na mokili après wana nde ayaki kokufa. Ah OK. Après moi vraiment que bakimandiste baza na bon vraiment na nzela. Bon, baza na nzela kondimela message ya Kimbangu. Ba dérouté par rapport à papa na bon, pour le moment bon, tema ke pe na landela yango vraiment te mais c'est comme si message ya Kimbangu ezali appliqué te. Vous allez appliquer que comment ça me vous expliquer comment? Bon parce que bango bakomisa ke Kimbangu aza Nzambe. Et c'est là Kimbangu aza Nzambe te. Mais il y a ba musu balobaki Nzambe na biso nde Yesu na biso Nzambe na biso nde Kimbangu. Tondimila na biso Jésus te makamwana ezali ya Jésus ya banani azali Nzambe ya bamindele biso ba africain ba oya loposo mwindu Nzambe na biso nde Kimbangu. Comment vous trouvez ça? Non, c'est archi faux puisque Kimbangu ateaki Jésus-Christ, a présenté Jésus-Christ. OK. Oui, ateaki Jésus-Christ. Donc Nzambe na biso aza Kimbangu te. Aza Kimbangu te. Donc Nzambe na biso nde Jésus-Christ. Ba o bazwa net ke Kimbangu Nzambe. Baza na nzela te ba okele bifelo koma nini ko ba baza na nzela te ba zongela message ya Kimbangu. Donc Kimbangu parlant je vous comprends très bien. Kimbangu atambola ni na ye asala di message normal ya Nzambe. Atambola ni na ye droit. Mais ce que ba o na ye ba fidèle na ende ba ko dérouter. Ba commissaire Nzambe. Voilà. Donc pour na ya na Nzambe. Nzambe te. Alors comme tout autre prophète. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu prophète normal simple. Ouais. OK. Avant les places bâtira été que mon nom Nzambe rien. OK. Message ni alors aux amis pasteurs au Congo ko envoyer ko tinde là-bas qui mangi Seigneur tout bazolanda yo. Bon, eloko na ko yebisa bandeko na biso ke bazongela message ya Kimbangu. Ekozala malamu mingi. Zambe ako sepela makasi. Ah, sepela makasi. OK, merci beaucoup pasteur Papi Moïse. Donc merci pasteur Moïse bando bazo dans la biso message non ce ya sur concernant tous les monde que ba pasteur mi balé ba comme on dirait que o ya lobby ndenge muso OK en tout cas mon nimbo ezaka na biso seigneur to za na révélation moko maloba moko to mon prophète Denis de Sabimi a lobby ndenge mususu pasteur Francis Joël aye à contredire deux pasteurs on dirait que comme on dirait que discussion incompréhension orientée concernant la personne il y a Simon Kimbangu pour le ministère. Comment vous trouvez ça? Bon, normalement ils ont mal monté puisque ils allaient couper ça vraiment le coup monté na biso basali Nzambe ceux qui non oyo aza na bapense mosusu oyo mpe aza na pense mosusu ekozala malamu babengani bakutani donc bafongoli bible donc que la Bible parle donc mpona koyeba nani oyo aza na kati ya bosolo mpe nani aza na kati ya bosolo te ke kobanda
donc contradiction, donc à la portée de tout le monde, donc c'est pas normal. Merci beaucoup l'homme de Dieu Moïse. Natikoli osko maloba na epto sur un message mususu o mekempe gosona bandeko bazola na biso na exhortation o memeli biso lelo. Ok, merci Papa Alvin pour la coupe sangai maloba. Il y a l'obéla pour le peuple de Dieu. Le message onga na yango ezali nazali kolobela sur le nom de Jésus-Christ. Na kombo ya Yesu Christ. Bien aimé papa maman ozali kolandanga bisika nyonso. Naye ko lobela yo na kombo ya Yesu. Kombo oyo ezali kombo ya kosaka nango te. Yali kombo oyo Bible lobi ete eza na kombo mususu te oyo epesamela biso awa na se. Eza bobele kombo na Yesu Kristo. Bien aimé, kombo oyo ebikisaka. Kombo oyo ekangolaka. Kombo oyo échangeaka vie ya mutu, etransformeaka vie ya mutu. Bien aimé, eza kombo oyo eza likolo na banganga, likolo na bandoki, likolo na ba magicien na ba occultiste. Bien aimé, oui, osambeli mingi, ochange ba église mingi, basambeli pona yo ebele, babengani pe ba esprit ba salelo pe délivrance na kombo na Yesu Kristo, mais rien ne change. Et Seigneur na yo bien aimé, omituna, pourquoi vie na nga zo changer te? Et pourtant basali na nzambe bazo sambela pona nga. Pe bazo bengana pe ba esprit na kombo na Yesu pona nga. Mais pourquoi vie na nga toujours à demeurer lolenge oyo? Bien aimé, Bible zo na biso Yesu alobi ete na mukolo ya suka ebele bakoya na kombo na nga. Bakosala pe bikambo. Mais sengeli na biso tokeba. Est-ce que kuna bisika yo kendaka? Mosai na nzambe wana. Na sima Yesu Kristo. Est-ce que eza na nzambe mususu? Oyo aza ko utiliser, oyo aza ko salela. Parce que bien aimé faut koyeba ete démon ako chercher, akoki ko chasser démon te. Satan akoki ko bengala Satan te. Au contraire, bien aimé, basambe pona yo na kombo na Yesu Christ, zokande et un esprit mususu oyo mosala nzambe utiliser na sima Yesu. Bien aimé, tu peux imaginer que yo ki ko solution na problème na yo, o ko solution na likambo na yo. Si ce n'est que ko bakisa lisusu ba problème si problème. Bien aimé, ça na discernement na tango oyo ya suka. Eza pamba te Zambe atinde biso molimo santo. Molimo ya discernement, ya ko discerner bisika yo ozokende kosambela, bisika yo ozokota. Oumeli na problème na yo, oumeli na situation na yo tango molai, oumeli na maladie wana, oumeli na problème wana. Bien aimé, basambeli pona yo pe na kombo na Yesu Kristo, mais rien ne change. Okuya olamuka rabi ne change. Donc otikali kaka rabi eloko moko te zo changer la vie na yo. Et Seigneur na yo bien aimé, ozonga kati na yo omituna. Pourquoi makambo ezo changer te na vie nanga? Osambela nzambe, oluka kombo na Yesu Kristo. Jésus-Christ Nazareth, le Dieu de la Bible, atalisa yo. Atalisa yo ta dame ya mosali na nzambe bisiko zokende kokota. Bien aimé, kombo na Yesu eza kombo oyo eya pona lobiko na biso, lobiko ya ame na biso, lobiko ya zoto na biso, ya n'importe quelle situation bien aimé oyo koki kombela yo na vie. Tango yo kobelela kombo wana bien aimé, ekoya mpona kodélivrer yo, kochanger, kotransformer vie na yo. Bien aimé, eza na kati ya Bible,
eza basali mibale Jean na Pierre. Bible ezoloba ete babandaki koenseigner na Acte chapitre 4 tobani verset 1 bandaki koenseigner koteya liloba na Nzambe. Mais liloba wana au nom de Jésus bien-aimé ntango bazoteya ezalaki accompagné na miracle na bikamwa. Bato ebele babonaki loboko na Nzambe babikaki. Bien-aimé kobika ya ndeko oyo nsima ya Pierre na Jean koenseigner liloba na Nzambe mpe liloba oyo ezalaki accompagné na bikamwa au nom de Jésus. Ndeko oyo azalaki guéri escandalisaki basacrificateur na basadicéen. Bien-aimé, pourquoi bato oyo na pouvoir nini to na kombo nini oyo babikisi mutu oyo ndeko oyo mpona basadicéen na basacrificateur susi na bango ezalaki ndeko oyo anyokwama toujours na maladie, anyokwama toujours na problème oyo. C'est ça susi na bango. Basepelaki te Jean na Pierre ndenge babikisaki ndeko oyo au nom de Jésus Christ Nazareth. Nsima na bango koenseigner liloba na Nzambe. Bien-aimé, Bible elobi esalaki bango mabe, balukaki bango, basimbaki bango, bazwi basimbi bango baye koprésenter bango devant peuple, koprésenter bango devant bato, babandi kosambisa bango. Bien-aimé, ekoki kozala problème na yo te, situation na yo te na ntango oyo. Bien-aimé ozolandanga, nani oyo azotelemela yo? Nani oyo asimba nzoto na asimba sante na asimba mbongo na asimba bozwi na yo? Bien-aimé, nani oyo asimbi molimo na yo? Bien-aimé, ozotambola, ozolia, ozosala makambo nyonso tu, mais oza na kati ya jugement, molimo na yo eza na kimia te. Bien-aimé, Bible elobi ntango bandi kotuna bango, bien-aimé, Pierre azalaki rempli na Saint-Esprit. Bible ezoloba ete Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sache-les tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme s'est présenté en pleine santé devant vous. Oui, bien-aimé, ezala kombo mosusu te ndeko oyo santé na ezongaki, ndeko oyo azalaki guéri, mais au nom de Jésus-Christ Nazareth que cet homme azongaki, santé na ezongaki. Bien-aimé, luka Nzambe, luka Nzambe, luka Nzambe, bien-aimé. Tango yoko luka Nzambe, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ Nazareth, bien-aimé, akotika yo te, akotika yo te. Mais ntango bokobela mwana moto bokoyeba nani azali. Bien-aimé, ngonga oyo tango oyo eza tango ya bikamwa. Yemo balobi, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus-Christ est en train d'agir. Ozokende wapi? Na ndako ya banganga. Bien-aimé, koluka solution. Solution eza kuna te. Solution eza nde na kombo na Yesu. Solution eza nde pa na Yesu. Yaka ndeko. Yesu akotika yo te. Yesu akobikisa yo na maladi na yo.
Yesu akobikisa yo na problème nyonso oza na yango, na problème nyonso oyo okoka te, na situation oyo okoka te ko s'en sortir na vie, mais Jésus est capable ya kopesa yo solution. C'est pourquoi bien aimé, nako interpeller yo zongela Yesu. Nzela wana ngeko kende eza nzela ya malamu te, eza nzela perdiction. Yo mosenga nzambe. Bien aimé, soki oza ko se retrouver na nzambe mosusu te, mais osalela nzambe na kombo ya Yesu Christ, mais na nsima nango eza na babibi. Bien aimé, au nom de l'amour de Jésus-Christ, je te demande de laisser zongela nzambe, zongela koluka nzambe na baprière, na bajeune. Yesu akotondisa yo na pouvoir oyo ezalaki epai Jean na Pierre. Baexpérimentaki puissance, autorité ya likolo, parce que babandaki kosalela Yesu ya busolo, Yesu Christ de Jésus-Christ Nazareth. À cause ya koluka onction que batu bamona, batu ntango ozopriere, batu baza kokweya, ça ne sert à rien. Esima nango bazomona eloko moko te, bazomona loboko na Nzambe te, changement te na vie na bango, bazongeli kaka na situation na bango initiale. Bien aimé, ce n'est pas normal. Tozongela oyo ezali makomi, tozongela Jésus-Christ Nazareth, Yesu na biso, Nzambe na biso, toluka ye na lolenge nyonso. Bien aimé, alobi toluka ye akomi monisa na bapriere na bajeune. Nzambe akotondisa yo pe okotelema liboso na bato koprêche, rien que na koprêche bikamwa ezosalema, parce que kombo na Yesu eza kombo eza likolo na nyonso. Bible elobi ete eza na kombo mosusu te epesamela biso, bobele kombo na Yesu. Bien aimé, Pierre na kati ya boloko azalaki emprisonné. Bien aimé, lokola ndimbe na Yesu, lokola banda kosalela Yesu, Yesu wana atindelaki ange akende kolibere, akende kolongola na kati ya prison. Prison nini oyo eza ko se retrouver na ngonga oyo? Prison ya bokauki, prison ya malade, prison ya minyoko, prison ya souffrance. Libala yo ezangi kimia, makelele chaque jour. Baffaire ozosala, ça ne marche pas. Ozosala ozofournir baeffort nyonso, mais oza ko se retrouver na rien. Nani oyo akotisi yo na kati ya prison? Nani oyo akangi lisano na kati ya prison? Nani oyo akangi santé na kati ya prison? Nani oyo akangi oyo ezali foyer na kati ya prison? Ozali loko se retrouver lelo makelele, lobi makelele, yo na mobile na compréhension bozoyo karate. Nani oyo akangi libala na kati ya prison? Nazo prêcher yo kombo mosusu te, na kotalisa kombo mosusu te, mais na kotalisa kombo na Yesu. Na kombo na Yesu nazo déclarer bisika batie la prison, nazo déclarer obima au nom de Jésus-Christ. Zambe oyo atindela yo ange akende kolongola libano na kati ya prison, eza na kati na se ya mai, eza na zamba nde bakende kokanga, eza na santé na bakende kokanga yango na se ya mai, nde prison oyo bakende kotia yo. Nazo déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, olongwa kuna bisika batie yo na kombo na Yesu Kristo. Zambe oyo akende kolongola kokangola yo ndenge akangolaki Pierre na boloko. Pourquoi? À cause ya koteya sango malamu au nom de Jésus, bien aimé, Pierre a se retrouvé na kati ya boloko. Sima kobikisa mbeko oyo, bien aimé, bimisi mibeko ya koloba ete
mutu moko lisusu te alobela na kombo na Yesu. Mais Pierre lokola azalaki rempli na Saint-Esprit a continué à prêcher au nom de Jésus, a continué à faire la Nzambe au nom de Jésus. Ba maladi ba bandai koya bandai ko bika au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Bible était Pilate azalaki émerveillé. Atomboki atini bakanga Pierre se retrouvait na kati ya prison. Donc nini oya famille na yo oya telemi comme Pilate oya telemeli yo ya koloba ete yo komona bolamu te, yo kosepela te, yo vi na yo ekotiela kaka bongo, oya kangi yo nazoteya yo au nom de Jésus. Tika Pilate wana ya famille na yo ndoki wana abanda kolibere yo, alongwa na vi na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ata bandoki ya famille batomboki, ata base mobiliser basangani, bien-aimé baleki Yesu te, bazala nguya te, baleki Jésus te. Mais soki otalelaka Yesu na ndenge ya bosolo, osalelaka Yesu na ndenge ya bosolo, bakopakata mbangu, bakopanzana. Ata bayaki nzela moko, me bakopanzana banzela sambo. Parce que yo omemi kombo mosusu te, omemi kombo monene na vie na yo, kombo na Yesu Christ. Yalobi, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh bien-aimé, quelle assurance! Yesu kokota kati na yo, Yesu kozala kati na yo. Pourquoi on va se perdre? Pourquoi on a la confiance te na Zambe oyo te? Devant problème, devant difficulté, tel est là Jésus. Akotika yo te. Pierre malgré na kati ya prison abandaki te, azalaki na assurance ya koloba ete naza na n'importe qui te, nasalelaka n'importe qui te. Oh bien-aimé, yo mpe ezala na assurance na vie na yo ndenge Pierre azalaki. Marde akangami, Marde balie na basinga, Marde se retrouve na kati ya boloko, mais abandaki te. Azalaki na assurance et pas n'importe qui te. Assurance na ye ezalaki na famille te, assurance na ye ezalaki na moto ya mokili te, assurance na ye ezalaki na président te, assurance na ye ezalaki na ministre te, assurance na ye ezalaki na famille te, mais assurance na ye ezalaki epai na Yesu Christ. Ya koloba ete bisiko nazo se retrouver, Yesu akodelivre ngai, Yesu akolobola ngai na bisika oyo. Yango bien nga mpe na koyebisa yo ke Yesu akolongola yo. Zala siye situation wana ekodemeraka toujours kaka te na vi na yo. Maladi wana okokufa na yango te. Bokauki wana ekolibere yo, freinage wana ekolibere yo. Bien-aimé, kobanga te, talela Masia, talela Christ. Bien-aimé, oko échoué te, Pierre échouaki te, jusqu'à ce que, bien-aimé, Zambe atindaki ange akende kolongola na kati ya prison. Bien-aimé, bilobi ange tindenga koti Pierre ayebaki te, adelie ye. Ah bien-aimé, oza mokangami ya nani? Oza mokangami ya nani? Oza esclave ya nani? Oyo asi alie yo, asi akangi yo, ya koloba ete yo libota na yo koavanse te, yo bana na yo bakomona bolamu te, yo affaire na yo ekoprogresse te, ekokende liboso te.
on va toujours corrompre, on va avancer. Nous, comme on a volé monter, avec nous, on a la toilette, on a laqué là, on a bé, on a bé, les colons. Azaman, est-ce qu'elle est qui est? Elle est qui est soutée? Yesu azali makasi koleka ye soki ofixe regard na yo epai na Yesu bien aimé maloba wana ekokwea na vie na yo soki ofixe regard na yo epai na Yesu quelle que soit complication balingi bacomplike na mokili Yesu akotelema mpe akolongisa yo liboso na bango bonganga nzambe batelemi balobi bokopreshe te kombo na Yesu basadiseur basacrificateur bascribe batelemeli banganga nzambe mpe un agent akoba ete kombo wana bokote yango lisusu te mais bien aimé kofixe regard epa motu motu akodecevoir yo te soki ofixe regard na epai ya mama ndeko yaya nde otieli elikya akoki kodecevoir yo soki okosa prie na nzete okokokwea soki ose retrouve seul bien aimé yakoyeba ete bato natile yango elikya babandone ngai bien aimé nani mosusu akosunga yo yake epai na Yesu talela masiya akodecevoir yo te aza molingami malamu atikaka baoyo ye te ata batieli yo pwasu ye kutu alobi ekosala bino eloko moko te bien-aimé Jésus il est vivant il ne change pas talela ye zonga epai na ye luka ye na bapriere luka ye na baretraite akomimonisa kati na yo akomimonisa na ministère na yo akomimonisa na sante na yo akomimonisa na bafere na yo akomimonisa na libota na yo akomimonisa na famille na yo na mobali na yo na bana na yo aza molingami malamu soki otaleli ye ye mpe akotalela yo soki opusani penepene na ye ye mpe akopusana penepene na yo bien-aimé akobenga yo moningami na ngai o bien-aimé moningami ami abombelaka moninga na ye te likambo akobanda kotalisa yo oyo ozala yango posa bien-aimé akopesa yo oyo nyonso ozala yango posa il ne change pas il est le Dieu des miracles il est le Dieu qui sauve il est le Dieu qui sauve bien-aimé Bible lobi Yesu atindi ange kolona biso Yesu masiya soki otaleli ye akodecevoir yo te Nzambe atindeli Pierre ange na prison bien-aimé lobi ange akei kodelie ye afongoli masinga tika Jésus akita bisika ozali wana afongola balie ya fami na yo akata basinga nyonso oyo bakanga yo ezala yakolela te bakanga makolo na yo yo po avansiaka te okokendaka liboso te tika na kombo na Yesu basinga wana ekatana eza bakanga esinga maboko yakolela ete yo kosimba bénédiction te dans le nom de Jésus basinga wana ekata na maboko na yo oyo simbaka te yo simba yango oyo omonaka te omona yango ata batie elamba ya mwindo na miso na yo yakoloba ete yo komona bénédiction na yo te yo komona élévation na yo te au nom de Jésus nalongoli elamba ya mwindo wana na miso na yo mona elonga mona réussite mona succès na vie na yo mona succès ya entreprise na yo mona succès ya bafere na yo mona solution au nom de Jésus au nom de Jésus
elobi ange na bimisi Pierre baleki première barrière baleki deuxième barrière basoda bazalaki ata bandoki batindela basoda ya bandoki mpo bavutaka yo mpo bavutaka misala na yo tika nguya ya nzambe epanza bango au nom de Jésus tout autour na yo nguya ya nzambe epanza bango na bafrere na yo nguya ya nzambe epanza bango na mimbongo na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ tika nzambe oyo Yesu Masiya apambola yo alongisa yo achange vie na yo abikisa yo dans le nom de Jésus-Christ.